Tous les coups seront permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend de l'air dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur, Oncle P. Norwabana, Papa Kouloutou Abana. La chaîne Nabiso, il y a MK Yokani TV. MK Yokani TV. Pour s'abonner. Donc, pour s'abonner, beaucoup de temps, on va appeler Balobi Norwabana et Oncle P. Balobi Moutasimbi Flambo, Moutasimbi Marambo. Awana MK Yokani TV. Votre humble serviteur, Oncle P, na émission ya lelo. Na système kaka à la découverte na kin label. Donc tout ça awa na bandeko na nga ya basi bokoye baza banani basalaka nini babete la bino vie réelle oyo bakutani na mona vie oyo tindi bango babima na moi nzela ne jugez pas les gens, on connaît pas demain. Faut une histoire à mutu avant juger mutu. Madame na banana yo to na banana yo to yo to na micro cha micro moi likolo Poussa micro moi pembeni. Bonjour d'abord. Bonjour. Kombo Divine. Divine nani Feza. Divine naza mwana commune Kankokolo. Divine naza mwana Kankokolo. OK. Divine ngamo neto na teninga na loba ninga na linga sko mutu aloba po baboni baza kuna bayoka to solo là vraiment. Divine asalaka ni Poussa moi micro pembeni. Divine asalaka ni Nasalaka via butu. Via butu ezebele bamsu batekaka na butu bamsu batekaka kama papa na butu. Expliquer ba Divine o salaka na butu Na lukambo na butu. Mbongo na ndenge nini? Zala clair Divine. Na kindumba chi. OK, na kindumba. OK, Divine atanga. Otanga? Atanga mwanda. Otanga mwandambo suwa na classe ni. Si c'est pas mutando tangisa mama biso kufa. Ma so kufa na 2021. Na 2021 est-ce que na kwa mfana ota Malik na biso. Na kwa mfana ota Malik na biso. Yo ika Malik ni bazala. Bala ndeni. Malik na biso no sani so alambi. O mona so lebi lo apoko. Achili bani balina batel boso lo na bombi. To si to ba 22 ans a muta misablo na pesa ngana lia. China moli bona yeso mbana bianga na kona vana Malik ne makufi boy. Na kona ngata kina ka vel banda. Moi c'est ça mbala pekisa o di Divine to vana kana ndawu to konzera nzamba sona binga na kokana ngate. China kimana ndawu. Wana ba 2021. Na ma vie toi. Vu toi, China, on a mon bé à drogue. Mon na ndenge nini? Bombe. Na rome la vient, rome la nini. L'or ma bien le bombe. Mais l'or nini benga ni wana na kombo bombe drogue. Na rome melangwana na kutana jeune garçon mo Yannick. Ndalinga ngosiko makasa olongwana na vient na ma vie toi. Zela Yannick wana yepe aza mobile yepe aza fazer tout normal atanga to ndenge nini. Yepe anega yanki. Yanki beka fazer. Awo mi mana victoire. To rumeli mandam na victoire mi ngasuke pa bango. Na ko mova ne pa bango na bi yeninga na ko mova na pa binote. Na zo na victoire. To zo na be victoire bwe. Ti ba o kanya na pe ba kanya ki ba chine mama bilanga. Batinde bilanga. Bilanga mama ngasuko na be na zo na vi na butu. Po muto ndo sunga ngai wana ba chine na nini na voyage musique. Na ko mo sa vi na butu ko likona ba mbona na butu. OK. Koluka bambo na butu to chlore na wana to zino si jana to fandi si to milima ya malili to kita wana avato kota na masolo. Papa zanvi na papa so kufa na mama. Donc papa na mama bakufa. Oh mes sincères condoléances. Yebisa biso vie ya libanda oyo pona. Avantage na ngweza la ni. L'hôtel. Eza bien. Te loba ko ning sam tout eza bien. Bien, te ça na rapport na passer. Papa c'est pour ba ikawo to kutana na vie. Yanga china skona imalbana na kimana nda pona kukate. Osana na âge. Na 18 ans. OK, osana 18 ans. Yebisanga ina butu wana. Nengo zala na butu. Banda o banda kindumba nayo. Elo ni amabokutana nango. Arelo mabe na banda ba levanga. Ba leva onenge. Beta na lisolo. Ato solo la vérité. Aiza pembe. Beta na lisolo ba yan leva onenge. Via mona benga na kacha kecho te ko sani shida. Ngabe na machi. Shida ezebele. Beta lisolo abenga nga beta lisolo loba. Abenga to te passage. Benga pe na machi na tunga pe na yeba na pete. To machi ngaso na vana na nini na kicha sima kuna. Yebe ye libosa kumba vona. Akota na nga chinen. Siko chinen na kota na nga endeni. Chinen kaya boy.
misu bavandaki wana misu bavandi boye tokoti donc bamibali misu bavandi atele osiko akosana minini o mwasi zenanga nanu nakesenga baya na njela tosani toleka njoka ndaki esinile bavia wana mwana ndo eza toosali mabe beta lisolo ça fait mal ayebi asini bavia wana namona namonaka siko moko na bango eka place kitchen wana navandaki na moko na bango moto aya na betinga mbata oyo bima boye na bima bakomosala mabe mamo beta masolo baviola ngani baviola combien de personnes bazala so ba 5 personnes nakomoganga bongo siko jipe bando kolekana basoda basoda de soda babata kitana baviana bakimi te ava tokombe pa basoda baviola ona ndenge ni beta lisolo ava babandolala yo moko ezala ndenge ni tosolola pembe bakosaka te so okosi omonaka grand prêtre notre créateur papa beka tokutana na vi tosolola eloko abomba eza na siko 5 ans na baviola ndeni beta biso to mposa toyeba ndenge ezalaki mpo bando osala batu misu bakanga bamonoko misu bakalinga maboko misu bakalinga maboko balalisanga sikobo wa baosalo avec préservatif ou sans préservatif te bando osalanga posoposo bazalaki combien bazalaka 5 personnes ozwa etan okonte bango vraiment te ngani nakontelaka bango bazalaka 5 personnes bapesaka ata mbongo te telo te lelo oyo na vi na oyo ya libanda na mamu oyo ozokutana nango bombe oyo olobi omelaka wana esalaka bino na ndenge na tikango deaka bana omele bana osala bino na ndenge elo te ende obebisanga sikomo kobebisa na ndenge ende okomisana lokwa liboma moko esali te omona otamo na nzela to bato bakimakima mobelo bombe soki okesenga mpe motu mai oyo oyo so napesa ekopo na mabeka bon ebetela biso nano lelo oyo susi na oyo ezalaka nini oza na omwa moke susi no ezani nga susi nanga ezalaka boye nalongwane na vie oyo nakutana na motu moko asunga na vie alongona na vie oyo oza sur soki moto abi aide yo lelo otika vie oyo natika nanga oza sur mpo oyo ya vie te bana na bana 3 ans odeya libanda na beta otika oloba boye ko combien 3 ans 3 ans sikoyo bana maso akufa na 2021 na bima ndako na biso 3 ans libanda 3 ans eyebisa biso siko beta biso na lisolo bapassage na bino na butu bosolola na babombenga ndenge ni baclient na bino bobengaka bango na ndenge ngai nalingaka nayeba mwa lisolo wana esalaka bien bani ezala na ndenge mpo totelema eza ndeni mboli bamama wenji nde batekaka ti batana wana ezala sali naka ezala ndeni so omoni mombenga janinga somo aluka passage obengi bosoni beshide okome te epesanga otan boye otan combien 10 000, 5 000, 15 000 benga nyama na kombo yaya te eza ndeni so toyesi bongo 10 000 te 10 000 na mpe te 7 000 to 8 000 toke mpe tosali chine na chepe prudence tobimi mosusu mpe eka bongo kabo bo sans préservatif te na prudence bobanga sans préservatif po ani tobanga makasi nga banga lokola nga nabangaka ngo na makasi obanga po ani po nini nabanga siko poni mpe komoladi ya masi nanga maladi ok lelo oyo s'il faut kopesa message papa na mama bakufa donc oza moto mosu akoyede yo na vie aza te alors baautorité na biso nakoti so na ndako ya nani toza na baautorité na biso oyebi bango te bakonzi na biso nyonso oyeba bakombo na bango oyo olingaka opesa message olingi opesa message epa na ye nakoti so na ndako na ye olingi opesa message epa na ye epa autorité toza na de premier da mama Denise toza na baassociation toza na bato ya mawa mama Olive bato baza ebele baministre na biso bazali mpo bolongwa na vie oyo na mokonzi ya mboka nde Faci Beto mokonzi ya mboka nani Faci Beto il faut benga le président garant papa kobenga Faci Beto te papa donc voilà mon réalisateur toza na baenfant de la rue soki bokokotisa ngai na ndako ya notre président notre papa notre garant pour oyo nyonso biso nyonso toza bana na ye mwana azosouffrir aza un message moko ya kolancer pa papa bokotisa ngai na ndako ya papa ayoka histoire ya mwana na ye bofungola bokotisa ngai lancer message pa papa lancer message pa papa Faci azoyoka osiko papa nga na posa boye osunganga na vie mpona bato oyo babanda kosunganga na vie bango wana bakufa bapara na nga nde naza boye nakona vie moko ya pasi makasi so oza moyo osunganga to kotanga na beno otanga na nga otangisanga okotanga classe mpo avenir na biso nde eza avenir na vie na nga emiso ezokoza mpe classe mpo bato banda otangisanga bango wana bakufa bana na 3 ans na
bana oh bana 3 ans de ofta never bana 6e ti 2024 natanga lisuti 3 ans aussi si message. OK, voilà. Ozongi là sima. Madame Rose micro. OK, opousse na maman, OK? OK. Bon, kombo nani? Chaka micro, kombo nani? Comme la merveille. Merveille azamo akomini. La fille na ka. Kani? Quand koko ka chez Chaka micro, maman ninga no cha micro poto solo là. Bien. OK, merveille asala rani. misala ki ndumba. Ponani? Pona passe. Papa za? Papa biso azali mais maman kufa. Papa zali. Papa ndaza sous prétexte ya kozwa charge na yo ya koelever ya otangisa yo. Alors papa za makoki te ou bien abeta yo abengana ou bien comment ou bien yo moko ba esprit ba camarade yo moko kima tonengeni. Te mosi na ndenga na mosi ne toyokana te. Nga mosi papa so toyokana ra te. Boyokana ra te ndengeni. Tos te alinganga te. Apena linganga te. Alinga ote ndengeni moi ça papa. C'est sous-entendu à la maman na yo. Bon, il faut toi il faut ça saler le moi mabe. Beta na lisolo chaka mikobo. Te ngala funa ndo papa. Oh, ngala ngombalisa. Papa so moi ki na ba voyage. Ozoma bio yenda tikala ndako. Kenda tika bo alinga te po naza emo so za akufa ki. Ngaza kina ngati. Écoute yanga nezaki na prison po ngauchina prison. Oh, tika boze na prison sala ini. To bunana mu. Tika gaya lemba na nga leke na makasi. Na beche na lakisi na pratique na kati. Na pratique au kati ndenge nini lisusu. Nazo kisi na gilet. Après bakanga uta prison sali 5 mois na 2 semaines. Wana prison. Na makala. Na pavillon 9. Oza âge. Na kolisi 20. OK, zongela to kota na likambo na pebe moi ça papa bino alingaka ote continue. Alingati na fana nandako papa biso mo alingati. Banda ata kubo ngala tshela kisi wa puku na biloko. Achela nini? Kisi wa puku na biloko. Yo ndeni oyebegeza kisi wa puku na biloko. Mwani muko. Aibisaki yo? Yenda ese ya move kuliati. Ngatu ini. Akozela nga chasser ba desina puku ba chena fwa. Abi oni mama chile ko na biloko lia. Wa pa biso sko akelufa ke so mabilo ne ateka pa teka ngwe na ya maka. Skonde chika banana bimana na epsa na pe papa biso te na bima pe na bandingi na ngamona concentra. Ngamo pe na concentra fa na fa mama so. Fa mama so mama kuluta so ni mdamuni pass na. Mama so akufi nde mama kuluta so na zona banda ina ne 8 mois. Yem tabokuli ngana zika na mechi. Yem tabokuli na fana mama soka peka na mkolo be na rumel pe na ete apa yo kuve tombeke ngaza prison bakanga bayela yanga ka batch eba yako tala bayela yanga visite nde bayela yanga ba na sala 5 mois 2 semaines ubima na mesure de grâce ata pa biso bimiseka ata 5 chite na bimina mesure de grâce na bima le 11 mars 2024 tombaka lundi nde na bima prison. OK, ndo bima prison. Après oye Victor okomi ndumba. Eza bongo. Ozaini sika ovanda te. Zaki pe de kandu. Zaki fazer ndumba. OK, avantage ya kindumba ezani. Ezelote. Ezana avantage te. Eloka bon vime avantage no neti. Avantage eza ya bozwa mbongo. O banji maternel ti 6e secondaire ba présenter mama bino pute. Woni za classe. O ezani. Oye noka minu bakse noka minu likwa minu ka pratique ka ebele. Ah matika boye mais bosala ngo pona mbongo te. Ya pona mbongo na futa biso. Ba passage air boleka ba prix ba pesa bino mbongo. Bona ezani woni za mbongo salaire. E bon eza mbongo ni. Wa mbongo masumu every mbongo masumu. Oh boye ba rapeka za mbongo masumu. Kasiko. Bon lelo oyo na musala o sala ngo combien de temps déjà? Nga. Masali 6 ans na kifazer. Oza rapé fier nango. Na bimanda ko ensuna na 12 ans. Oza rapé fier. Mon na sala fier no tena ebisani betuka po baye. Bon, suko susino ezala rani. Nga. Susi na ezala. Susi na ezala vimanga merveille. Na lo vena kifazer. Na zo vima ata pasteur mo ba lokota ninga tena njela po lobi to lobiana na. Yo za si que pasteur soit sambeleli yo milu mabebi mepana. Ndoki nga na ndoki te. Parce que pasteur azwa ona ndenge ni. Kasiti. Bo
oh bazosengela bafele na bambongo na baponsi bakenda bacika bafele mama olive akena centre akaboli ofele na babilamba bambongo babiloko batangisa banyokola ya fele po ani te bayozwa biso idée non ezalaka bongo ok yebisa biso na butu boye bon question songi bapassage no ezalaka bacombien yo na 15 000 kita ndenge nini beta ndenge ezalaka kitachi obai na 15 000 so banjo kita okomona komi ba 1000 francs ba 500 pe woskondoke mabe kasi ezalaka bongo te tosolola yo pa bapassage ezalaka bacombien 10 000 na prudence ou sans prudence sa prudence nazwa sida nachiki baleki na bamike moko aza 10 moko aza 6 sikoso nachiki baona maboko na ba lelo oyo ndenge osala mosala oyo oexplike biso osolola na biso yo moninga beti histoire na yakutana na problème banda na butu banlevaye yo problème nini okutana nango nakutana na problème te nechinga mutu lokwango kolevinga te po avolevinga ifo ozalaka mutu po so oza no mutu olieno biento tonji na ote olevi na wanga te nga kolevinga te nga mbiske na nde ya bakuluna kota mabe bavema mabe babimi yo petit fina biso o mabe na so ebwebo na sa yo pe ochaka kichimbo gilet pe bazokisi yo pe basala déjà bon komona basikati nga dia basala bon sikati sama bachanga gilet po ani po boya opesa mbongo pona boya opesa mbongo akiona komolukila mambo bon basa makamna mo balika njana bonga bila sa makamna na alika njana to kuta nsadre puisque bangana peso mbona ande est-ce que yo bi façon azweli mbona apo yo senga mbona souci no skole lezani ningo lobi déjà ozwa pasteur lelo o ba autorité o yo landaka ozaka na posa opesa na message na vie na yo ay ba aider yo ou bien bat ba ah non mwana naza no mwa mkatika kindumba zongela classe ou soit asala ou bien kutunga ni bat batungaka ngona te nga préfère na sa esthétique pona eba dia okanga suki esthétique ebo kanga suki nga boutique te pona ebi na onde batonga OK esthétique bon message olinga na kotso na ndako na popese message ya fachi ya nani ya fachi OK voilà mon réalisateur message mususu na président Nabiso le premier garant le premier citoyen le lit du peuple ma peuple biso matochaki wana pona mamuna biso bofungolela ngai mwana alinga pesa message et pas ya papa et pas ya président Fachi ameko solola na papa a expliquer papa le pourquoi azala libanda a expliquer papa souci na ye a expliquer papa souffrance o azomona libanda a expliquer papa soki ba oki ko aider pour atika musala o asala na ye ata esthétique bafungoleli ondaku omeko solola papa te Emile bo solola na ye bonjour posa président Fachi sunga solola na ye déjà pesa message pour l'obité nga pela tika pe vie bien tena tanga na sis soko tanga pete bako chata ata nazo ku po na sa esthétique na ba de ne bakanga de su pona ta pas venir avec na pe lobiso ezande elo na singa kaya nga OK lelo so babi oza message mususu ya olancer na bandumba message ni ko lancer na bandumba ba o bolinga ba yokuta libanda ba mona aneti za ke lengi bozwaka mbongo message ni ko lancer pa na bango amuna nguta tilo oui ça ba baya basa kindumba ti emobi oui ça ba nini neza ba basala tiza mabi bavanda na ba so aza place na kimia apema bien nyonso tout bien na a préféré n'écouter ata mokomote abuleke ya kindumba po eza mabe biso topema na biso bien te po baparole na biso bakufani babana mokili kufela papa me kokufela mama te mama sazala camarade ya mama na ye po baza basi nga sikoyo nakufela na mama o amoniki aza na mama aza ya papa basungaka ye basomelaki mwa mafuta mo elamba ekobima bayebo ye mama ye makanga mutema tata mwana mama siko biso nana fonle so mutema nga ofele de mère maintenant na papa moi si papa linga ndoke linga ngate na pesi naza na kifazi na mona naka na simba ta mo 15 mina ke na tali baleki na pesi na lekisa bapuku na biloko na kufa bo préféré ni non wana côté wana na koloba teke OK libanda na koloba oki mata na église vous comprendre net église nani oki ata ya pasteur mukuna ata ya Moïse mbi oki na église oki ko expliquer vous comprendre bangai bazwa wa en charge quelque chose à la libanda eza bien to comprendre
baloba buzoba liboso mayele na nsima. Sikoyo ozwi mayele? Ok, zalaka wana. Mema ndeko na yo. Bonjour. Bonjour. Kombo? Esther. Esther, tu as quel âge? 12 ans. Oloba français? T. Ok, Esther, okoma libanda nene? Non, comment libanda par rapport à maman na papa na basi bakufa. Nazalaki na bakufa na ndako ata mwasi na biso. Ta mwasi na biso mobali na ye azalaki na voyage. Koya ye koto mobali na linga na fana na ndako na ye te. Pona nini? Na yebi na ngai te. Mobali na ta mwasi na biso zwa kaka bilamba na ngai aso bilamba nyonso asombelanga. Atumbango abimisi na ndako na ende na bima na yaka depuis mercredi na victoire. Lelo lundi na sali soki combien de semaines. On sait déjà, ça fait combien de jours déjà? ayaki bajour mercredi. Donc, aye mercredi, donc, ça même pas ta une semaine. Esther, moyen exact aux onganda. Nazonga na ndako nani? Nazonga na ndako nani? Banda, eza bien. Eza nango bien te. Déjà au bando de malami bal. Te. Mais ba proposer quoi déjà? Ba ebisa ko ni. Baisanga o bapesanga mbongo nga na bima na bango na boyaka. Boya quoi? Parce que na lingi nga vi wana te. Oya ko bima libanda, c'est ko lingi vi wana. Na bimi libanda pona volonté na nga te. Pona volonté ya parents na nga yango na bima libanda. Lelo o kolela te. Lelo oyo, il faut pas pleurer. Problème nyonso ezala na solution na. Lelo oyo message no ko lancer na ba papa ya mawa, ba mama ya mawa par rapport à situation ya vie na o. Na pesa message kana papa Fatia sunga ngai. Asunga nga ko tsanga école, alongola nga na vio, na zonga nga. Apesa aketika nga te na église na fanda. Atika nga te na ba ofele na fanda, na tanga classe na ngai. Otanga ka osan vraiment associé otanga classe. Okata classe na comment on dit na okati classe na oza na première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Troisième primaire. Ok, voilà. Suko na vie o olia kana ondengeni. Ka ya divine ce qui a bimi a elle nga biloko na lie. Bon so ya divine, wa ya divine. Yeah. Ya divine da kuma ya mama na yo. Bon so ya divine jour na ye na ngote osuka ndeni. Tolali. Olobi? So aye na ngote na lali na ngai. Olali ka bon. Alors so obeli osuka ndeni. So na beli na suka ka bongo. Ngape nde na abona linga na pe komela kisi tende na za. Pona ni? Na koka na ngape te komela kisi za tongeza kisi na mela na ngoti. Pona. Na mona on va ma be na la panda na biki se tika lokota na njoto na ngati. Zela ngai bien. Kota na njoto na ngati. OK. Divine. Osoki par na mwana ondengeni. Na monene pour les jours le jour à victoire. Pour te bébé na mas na mo isara. Akuti na sona pona no vana na kachi loboko. Place bokuchi place totelema na kachi. Na vana mo ya mwasi na baliko na kota na mikota asito vana. Mama ko beti na ya divine na zabe. Mama sona pa so to sa accident. Nde wa ma so senini abenga ngato bono vana. Taka lig na sani. Na boya bete ne na zuye to mo vana. So na bimi ba vina so na zumbo. Na somele la ma olia lipapa kabo. Moyen zate ozungisa ou bien olukela côté mo ake ovanda ou bien orphelinat moko. Poisana mo amukie ou bien ozan âge 12 ans. Azana on a 12 ans. Moyen zate. Moyen zana ngo. Siko ye mo pa linga volonté ne. Moyen OK na orphelinat so ngai na bundi oncle pe na batu ba otala yo to bundi ensemble batininga na ya oluka yo to che moi makoki poto ko luka ou soit to tiko na l'association moko ou bien na orphelinat moko ozongi la classe na tu vas le faire ozongo tanga. Na zonga. Aux assure. Oui. Aux assure. Ah, na assure. OK. Donc voilà Yaya Kombo. Naomi. Ma Naomi. Naomi oza mwana komini. Matete. Mwana matete. Naomi c'est aux âge 15 ans. OK, Naomi s'est retrouvée na victoire ndenge. Papa bakufa. Papa akufa, mama akufa mais natikale pa makulutu na biso. Makulutu na biso alingani ngate. Azala ndoki alingani ngate. Yo ebinde ni azala ndoki.
bapesa biso prophétie nini na église. Ok, continue. sikoyo nga navandaka boye akoma olamba asalisa na bamisamo boye eza ya age na nga te bato bakoma olobele onyokola mwana ndeko no lokwa mwana balabala bondeni abandika koloba shikisho azofinga azobeta azosalisa kuba misala makasi lobaka azolamba oliaka te olala na banzala okonda obelaka yango wana nga mpe nalobi nakotikala boye te nakoma naloko mowumbu te mwa mosala nakelanga te naluki kaka na bando tomelanga kaka mosu nalela libanda nalela babalabala bakarto basemo ya mabe bakoboma nga ata nakufi yango nakokutana nayeka boye na victoire nakuti na baya na mibali bavanda na victoire nasengi baya pale nakofanda nanga awa bosungano ngai bandisimi vanda nao mais vandaka olukaka moyeni osala nini oliaka omilatisa nga mpe nasali moyeni nakomi na butu mobimba nasikisa na nga kindumba na ngai attends nabeti nano moi point wana tu as quel âge 15 ans oza 15 ans ok bayebisi yo olukaka mbongo oliaka omilatisaka omilatisaka c'est ça ok yo moyen nini oza mbongo te okimi ndako obanda osiko kozwa mbongo wapi mpo osomba elamba mpo omiliesa obanda ozwa mbongo wapi nabandaki esalanga kindumba na butu kindumba ngo ndenge nini explike biso nono okoki ka boye na nzela ka boye bimino ka boye kute na mobali mo balingi yo aya biso tobima na biso ndimino kaka bondimba obima yo fele ata mwa 10 000 mwa 7 000 mwa 15 000 mpe ekozanga te donc oza sous vierge te na dévierge ao na butu kaka to déjà ozalaki déjà dévierge ka na butu kaka na butu kaka ezalaki sans préservatif ou avec préservatif azalaki ezalaki na préservatif ou sans préservatif herbe dévierge alata prudence oyoka ye ndenge noki esalanga pasi pasi wana pasi oyo oyokaki na pasi ya libanda nini eza makasi pasi obima na mobali pasi obima na mobali natuni yo bongo mpona nini l'importance eza ozala na ndako mosi ozalaka na ndako mosi ozalaka na ndako olinga oyeba mobali te olinga ozala bien susi na yo na vie ya libanda ndenge obanda libanda wana eloni nanu ya mabe oyo okutani nango oyo oregretaka obino efai navanda na nga na ndako ata mabe ezalaki nabima na nga ka boye nakelukola nga mbongo na nga nakutana na nga na seti bayaki bakuluna okutani na combien seti bayaki bakuluna ok toke babimeli nga na masheti oyo peti pesa mbongo nayebisi bango yaya anaza na mbongo te bafiye nga bazwi mwa 15 000 nazalaki nango bakei na bango nasengi bango ka pardo batiki nga na bimi na ngai basalaki elo te bazali na mposa baboma ngai babeta o te babetanga te me moko aza desizio akata yanka lisheti bamisu balobi te totika kaka ndenge afini biso mwa 15 000 totika ye kaka aka mwa mokie ya vi ya kifazia nde bapara bakufa bana bakufa vi ya kifazia nde esala nini ekomisa ye boye so alinga azala na bapara alinga akoma ne fazer te abandoluka mbongo na butu te bolala ndeni nalala naka na bacarton bolala ndenge nini na bacarton précisément côté ni ka na loboko wana botandi bacarton ti ntongo basoda baderangeaka bino te bazala te baderangeaka bino te bayaka aire moko baderange aire mosusu omoni baderange te ok donc voilà merci soki okoki moi pembeni ezela simba soki okoki moi pembeni telema pardon so ezala mwa pembeni kuna donc voilà c'est triste ba maman ba papa nous faisons ces émissions pour la bino ba réalité ba makambo baleki na biso bakutanaka nango na ba famille et quand je disais na début à émission ne jugez pas les gens de loin approchez mutu oyebale pourquoi mutu wana aza libanda moi votre humble serviteur oncle Peno Kwabana papa Kulutu Abana rouge comme rouge noir comme noir awa tobukaka lukuta te na MK eyokani TV tosolola vérité tokitaka sur terrain toza te toyokaki boye te tokita wana totie litoi tosololi toyoki vraie version ya likambo ne bolalaka libanda oyo leki no alobi bolalaka na bacarton dérangement pa bapolisier ezalaka te yo olalaka na matela olalaka na nsima yo oza vampire toni tika na sekata dobetela biso nano non comprenez c'est eza ambiance ya émission tika nga na mikana koseka mwa mokena etu na bapolisier baderangeaka bino te bapolisier pardon
bambu yande bana mibali soki bazoteka nde bayaka ngati na michoto tochiki ba kuna bapanja bakuta bambali basa basingaji na bama bona bawaki moyibi me bango bayabo bakomo panja baboka babilona ba sikoso kuyo panji biloni ya singaji asa o nzamba amuna yimo azotoka na moyo siko oyo panji sikoso kuche na prince ayibi telefone badu balanje kanga moyibi après bakange soda po yeso kange okeni na kasho de wana message au lancer na ba policier le bana ba kuna ngana tikeli lo siko après babele moyiba po balande bakange bagepe babengi la police pe so kange ekeni na kasho siko po ba monde batina bambala kimoyibi omoni mtafanja tel mselo ne ko chele sans photo senga jusqu'au oya opanja on point po yo lataka teni population ebi o soda to aka président ebi o futa maka libone ebi na ordinateur les 30 les 15 okendo zo salaire on defonu ko la bana bat wapi bamsupi bana bango bapate mabone koyiba ana 5000 na so mo basigaji na chewa siko yo oya olobata kanga bilo nono male boya kamba mo chodi pou ekena batia seke parsi parler ke pe gindi pe na tia se siko yo panji bon yepa muna bo akotine pasa yibi kabilo mo tuto telefone mo kanga mo yibi apa bolande subo kanyima bengi la police pe yesu keni na kasho pona yo basala bientôt mabe pona ngaiza mabe so bat bayiba bakabelo bat basala bientôt mabe bon bayiba bakabelo batu pona na ebite suba sala mabe to non pona yo vuma en soi na ebite te faut yeba kaka na eba ndeni na ebite wa va pesa na ebite non faut yeba kana sens ninga na to nelo question okenda passage au mutabiso 10000 yo lobi 10000 boka koliti 5000 oyeba ke azokota so mutazo yiba mutu kabelo ata policier panze eloko na policier déjà sali mabe là je n'en disconviens pas mais ko yiba mutu eloko oyebi ninga mutasombelité est-ce que ça bien sko yo pe ozo panza biloko abat yo yebi penda sombelion ongana moto yo kana ngana obiente kasi to solo lokaba oyo bini iba peke mama batu eza mabe sko yo kuti jeune garçon bata toki azo sa sirage yo panzi biloko ni na miso nzambe eza bientôt mabe ngana lobi eza mabe mais moto pa yibi kabelo est-ce que ça li bientôt ça mabe siko biloni o etina bamba bakenda yiba répondre ngana no moto policier panzi biloko moto asali mabe moto sko ayibi mama kabelo asali bientôt ça mabe asali bien mabe. OK, merci beaucoup. Nabavia Libanda donc voilà Nabavia Libanda non dernière question Nabavia Libanda na expérience aux anango ningo vanda Libanda lelo bano bazana ndako o bazala rateti o quelque part na comment nga fazer yo oko opesa ba comme message nini yana te ya bango kaka bala na bisuti po bango ne bazabongo vérité ya mbalima eloma ya loma mingi ezana mwana te nazawe na kokate na wana za na wana titu na bi na uchu to hospital ba jo beta matunga na za na lo lo mingi te dia na lobi dia ele ga sona benga ngoni shana na ko mona awa MK Eyokani TV MK Eyokani TV na lo lo batilo na lo ba ngwana si. OK, donc voilà, abonnez-vous massivement na MK Eyokani TV. To solo la vérité, to bugara lukutate, to kitara sur terrain. To ko isara mutute. Donc voilà, à nos mamans, à nos papas, donc message na ko lancer no kaka bana herba zokola, bola kisabana nzela ya nzambe, nzela ya école, yeba pe bana na yo batambola na banani, oyeba ba camarade ya bana na yo ezalaka très 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 important. Ya oyeba mwana na yo azotambola na nani parce que bamsu bazalaka influenceux ou influenceuse na libanda pa ba camarade de master omoni awa souhaite okei boye kozala boye donc il faut bozala concentrer na éducation ya bana obosane loko loba ya loba ponga na zabi ngama na kima wanda po lo ngama ba camarade ya masa na kosanga o to ke ni vite na yechota mbani na kebe na chike boye to lali premier jour deuxième jour masa to vana na biso Tomo vana na bero mikolo wana maso kufite mama biso aza bu maso luka na visito luka ba zon singa benda na be itechi dia elengel bala dia coachinga na sala nini place masa na vanda ngasko na yebi na kinda wana po comme stola ne ba 2 jours ba 3 jours ba 4 jours ba 5 jours au moins na zo inda
les jours nazoka ndako masi atuninga mwana nga divini yo nanga aza boye olinga koyoka te poani naapekisa ovi oyoka te poani mama nene aza mpe na wayoki nanga limbisanga nacenga les gens babetanga makasi bakatanga kovo kobeta babetinga na bakatinga kovo kama na musu ka emonana abimisanga mpe libandana yango masi ayaki etikana na boye ekepe na chikene nabeta 3 jours libanda bakama na mosusu bazala na kango bayesani olivi ndenge naza mamino agravement malade aluko makasi mano ozobela makasi nayozonga mpe ndako boye nakuta so maso mpe gravement malade babamemi na sele mpo babokelaka ye mbasu babete mbasu nde baluka nini njoko nde ayaki okufa na paralysie. Donc bacamarade quelque part ya mabe loin ya bacamarade mosusu ok donc voilà kande nalobi mama papa binda mwana mato yeba mwana na yo azotambola na nani lakisa mwana nzela ya église nzela ya classe. Abonnez-vous massivement à Eyokani TV avec votre humble serviteur Oncle P. Quant à moi déjà je vous dis bye bye à la prochaine émission. Bye 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 bye.